Tu fais du gars première mais ils sont en voyage. Quelle surprise. Donc avant de ça il va démarche là. Ah merde. En tout cas, tout surtout qui gamba mon première mais ils sont en voyage. Maman na monde tu vas pas. Asali ni makile l'été, abeti tangwate. Ah merde. Bon voyage. Bon voyage. Merci beaucoup maman. Et au capi de la mort. Maman Karine Fala. D'accord, Kalaté, youpi. Radio Collective fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jemistone, nous sommes sur Meya Street 183. Jemistone Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence Ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. À toutes les mamans, à toutes les filles, bonne fête le 8 mars, ezali date na biso. Pourquoi date na biso? Parce que na mboka moko songolo pakala, na mboka bapaya, ezali na bana basi oyo balukaka ba revendiquer ba droit na bango, yango na revendication on a ba pesaka bango date ya le 8 mars des alaki journée et comme journée internationale il y a droit de la femme. Alors bande komi ba benga na ina privé ba lobi na la kisa bango le ngeni ya kokaba tini l'écoute ezali biso. L'écoute ezali biso au moment africain et puis ça ka biso valeur et puis ça ka biso le kuno.
Et ça dit dans mon opération on a créé on l'a dit 2 pages parce que bah ça reconnaître en tout cas par l'oyo vraiment les alliés Afrique centrale oyo les alliés maman congolaise il y a moi le nazo la maman ndenge ya kokamali ba maman bino ko botea bana na bino lolenge nini ya kokamali pona kokamali kuta ba maman na gai ozala monene ozala moke le cadre de la kana na makolo na makolo ezali soit papa na yo tout talent ya monde ko sala que ola tali kuta parce que soki olatina musapa okangili kuta na yo okangona mulai ko yoza par contre ce que tu talent na yo et pour permettre yo imatis li kuta na yo et bi madongi a sorte ma pour les alliés les na so la famille ko passer mon comme ce passo la pesa la ka oyo za kapile passo iboye o boa ki mupende so tambo mais sur la famille on dit oya maman ya respect maman ya kilo maman ya tangu wana kama maman cc kama maman ngebi kama maman kanzaku ya monde na la kisa liputa na ngai bomoni ngai na banina na chaussure na ngai bomoni na ataki chaussure na ngai on a la laisse on a kangali puta na ngai alors tant on a ataki chaussure na ngai mingi mingi ba maman na se na biso basi faut que on cycliste je sais que c'est pour maman il faut kangali peut-être on kangali mala monter il faut ko ya na biso batu donc la cycliste on est cycliste basi si ko liputa na yo ozala monene ozala moke maman basuna yo on est les deux côtés et ça la si quoi mais la cité na cycliste on a collé ta liputa na ngai kwa mama ya bo aujourd'hui botala 1 2 3 na fongoli le problème il faut opanza makolo on a dit opanza makolo so ko panza makolo na yo et pour permettre yo tant opozongisa oza la facilité ya kutia mouvement dans le temps aussi oyo ngai ya mo na makolo na ngai na kamati liputa na ngai ya mo botala na koti liputa na ngai ya mo na kena bo ti na sima na bendi omoni tant na bendi na zongo siko omoni ya mo eketi na sima na ye na oyo singa na ngai ezo suma ngai na bendi singa oyo na bendi pardon bendi moi il faut la passer subit et ça pas jupe na kenda qui pas tailleur na kenda au capi de la mode passer la maille jupe il y a mot place ça pas fente ça pour la fente il y a mot le monde fente na gai na kanisi polo zita kandi ya boso moi mais ton ça à nœud ya banati na kandi ya mibale les amis c'est que na muto ai baté na sai nini voilà na zone ici bana moni c'est bandit donc oyo ata bitulele ata obana bamundi na ke okaona ata batale ko bundisa ngai mais na ngai esali nini esute ya mi bana yami bale mutuna muto yabi ninga osana bikuta soko lingoche na moto soko lingoche na lipeka soko lingoche na loketu soko lingoche ngope na sac mais lelo na so la ino na chango na loketu ya ba mama mususu basala akaka ndenge za mulai azui moni lisière eza na se azui aina ho na bandi pour la kisakaka pembeni ya oyo wana omoni ya distance eza na molai te na ye na wawa nabotamboka na nga naza à l'aise nasimbi na masak na nga nazokende naza à l'aise ekoya te po ekoti mpenza makasi nakokozwa na nga mpe ya mibale nakundi yango lisusu nayesi yango mokuse ezwi nga juste na bassin kangi juste le bassin et na wawa ça les fleurs voilà na kote kobina
nakoki koyemba nakoki kobouge elamba na ngai ezali nakozwa mpe nalobi bon natia na ngai na lipeka nabumbi yango nai yango nabwaki na ngai nasibisaka na ngai na mpe nasoki po ya se mpe evandi na wana yango ezobujeta nakoki kozwa mpe boye natie na ngai na sac soki mpe nalingi natie boye mais awa ifo kosala mwa ekenge ekoki kokwea natie na ngai boye na sac voilà bamama elakisi lelo ode alikuta ya bamama sese bamama kataku bamama ngevi bamama na ngai mama Marie Mukanda ndenge banda kolata makuta mbala nsima na olakisa bino modele ya kilelo donc basula bamama kote ya bana bino oyo ezali modele na biso bamama africaine bamama vraiment ya Afrique centrale tolataka bafemme forte parce que bavandisa makambo rien à dire balongi ye yango balongi yango j'aime beaucoup balongi partout dans le monde son jour ça va pas pour la vino vraiment balongi comme la mois de mars jour pour jour calamité événement na biso ezokoka alors le 18 mars na Belgique ezali événement moko le 18 mars événement ezali moko na kati ya Belgique Béni Antonio Lamador et le capi de la mode parce que c'est ça la kitoko oya kotala buffet ezali wana na loboko ya maman Béni Antonio VIP ezali na 50 € et puis place normale ezali na 30 €. Alors Karim Pala le capi et le coton de la mode parce que nous allons le 18 mars. Le 18 mars à partir il y a 18 h. C'est une occasion à ne pas rater parce que au programme tout ça musique religieuse ezali moya ma sœur na biso moyo kadeni ba koyemba obengisi bino moya ebele scène ezali ba scène ezali V12 kwanza akozala mami bolio akozala lipati akozala bandeko na biso bakozala wana koya alors le 18 mars wana kakozala programme défilé de mode kozala et puis na secret oyo tolobaki toza kobomba oyo ntango boya tokosepelisa balongi soki oyebi réellement oza bolongi alors Karim Pala le capi le coton de la mode apesi yo invitation Béni Antonio Lamador apesi yo invitation balongi bapesi yo invitation le 18 mars leur dress code tokolata maputa o mingi tokobeta lisolo na bamama oyo basalaka tout barevendikaka badroit na bango mpe baakordaki biso le 8 mars wana tokobeta lisolo kolia agogo komela agogo champagne jus whisky nyonso ezali loboko mama Béni Antonio ye moko na makosa alors bozangati dress code ezali mama papa mingi mama papa mingi mama papa aya biso ezali mingi mama papa baakompagnaka biso na makambo nyonso alors mokolo wana mama azali papa azali aye kotika bana balala na ndako moya ebele 50 € VIP 30 € pour la place mosusu mpona bato oyo balingi basomba bie bobenga na numero wana numero ezali affiché na ba écran bokozwa bongo Béni Antonio Lamador ezali bongo na Belgique na Molenbeek moya ebele moya kodécouvrir l'espace ya kitoko basolo kitoko nyonso tokosala eza kitoko kosepela parce que toza na basurprise mosusu des agréables agréable tobombeli kolia gogo koyemba gogo kobina gogo masolo ya gogo yango biso mingi papa mama babo akompagnie bamama mine makasi prescoti yango wana nde femme africaine bozala te oya ebele nga napesi bino invitation molongi balongi oya ebele en tout cas nayebi te banani baza na ndako nanu basobibie te parce que événement tolobaki ya ne pas raté oyo araté etali azalaka na Belgique te azalaka na Europe te parce que le 18 mars jour chimo combien bino moko boloba
événement à ne pas rater. Otala kaka, le capitaine de la mode na terrain. Penny Antonio la main d'or. Papa va se réclamer. Donc, il y a des boya, tu n'as pas mingi. Pembe ya maman, papa, c'est la plus boya et belé. On se va bien la vie parce que vous recevez la maman belé au Boromona. En tout cas, le 18 mars, la Belgique est allée tomber. Penny Antonio la main d'or, très fort. Voilà. Merci au capi de la mode. Tu vas dire que première émission en voyage. Quelle surprise! Donc, avant ça, il y a des démarches là. Ah, merde. En tout cas, tu surtout qui gamba, mon première émission en voyage. À celle ni ma kile l'été, à Betty Tangwate. Ah, merde. Bon voyage. Bon voyage. Merci beaucoup, maman. Et au capi de la mode. Maman Karine Pala. D'accord, karaté, hein, yopé. Aïda, yopé karaté. Na moni liste, tu aussi, hein. Merde. Dès que tu es tout zonga tout, ou presque au kindi, vraiment. Merci au capi de la mode. Tu vas dire que première émission en voyage. Quelle surprise! Donc, avant ça, il y a des démarches là. Ah, merde. En tout cas, tu surtout qui gamba, mon première émission en voyage. À celle ni ma kile l'été, à Betty Tangwate. Ah, merde. Bon voyage. Bon voyage. Merci beaucoup, maman. Et au capi de la mode. Maman Karine Pala. D'accord, karaté, hein, yopé. Aïda, yopé karaté. Na moni liste, tu aussi, hein. Merde. Dès que tu es tout zonga tout, ou presque au kindi, vraiment. Bana Kinshasa, bana Afrique, bana Bimba. Le 1er avril, le mois de la femme, le 1er avril, l'artiste Nabino, il y a Bassi, Bastard Nabino, Bolingaka, Tozawana Elongo, Tolobito Sepela Elongo, c'est-à-dire Tozoye Belabino. Oui, Tozana Mikongo, Oyo la Copé, ça va conseiller dans ma bouta. Oui, Tolobi Bongo, le 1er avril, Oyo. Et ça, Bongo Tozo Sangana, pour la Oyemba. Eza kaka oke ba mama basangani po baloba basepelisa mongo po basepelisa bino bongo yo olingaka mama moseka olingaka Karine Pala olingaka Gabriel Bongo batinelanga olingaka bandeko mosusu oyo olingaka biso nyonso tokozala wana mpona koyemba mama moseka amisipe oye akoyemba donc ekozala chanson de mano soki mama moseka yengelanga boyoka mpena kunga mpena na kolia lisango le 1er avril en tout cas boya bana nzambe boya en tout cas boya ebele boyeba que bacomédienne bazosepelisa bino lisusu ndenge bosepelaki année passée année lisusu bozosepela ekoyinda mabe boya kotala nde Gabriel ayembaka Gabriel ayembaka makasi boya kotala mokolo yango na ntini liboso ya komata na pepo na bongoli miso nsima namoni ozali kolela fela otamboli loboko opepingani ekitambala nati loboko na kingo zokana sangaka baroyiba boya ebele le 1er avril botala Gabriel ndenge ayembaka epakata ndenge ayembaka botala ndenge Maman Top ayembaka ndenge Thérèse ayembaka donc voilà boya ebele boya ko soutenir l'artiste na bino boya ebele. Émancipation de la femme, émancipation de la femme. Ezali kofungola basinyo sabanzela, ezali kopesa lokunde na mama. Tozwi ya biso chance kopesa biso kilo na nzoto. Voilà, je vous avais dit et vous expliquer encore plus mieux. Là, c'est votre humble chanteuse maman qui est là, qui va vous chanter les meilleures chansons du monde, l'émancipation de la femme, pour honorer les femmes. Biso ba maman, babi ba maman ndé. Ikamango nazo ba yango c'est la vérité. Voilà une mère devant les enfants. Nazo ba mon père chéri non non qui me compte là où il est. Et là on nazo ba et là ils se sont levés pour la vie. Ça clôture les 8 mars. Les masses, ils sont tous à clôture. Les comédiens chantent car au cœur.
bonne bataille, ça le 1er avril, ne manquez pas à venir montrer. Vous avez pensa et puis, vous avez poli à maman et puis là. N'a dit tant poli à vous toujours en riant. En riant. Voilà, maman et puis la belle Sibine va fanatique. Il y a des boules kaka. En tout cas, la belle Sibine Boya Bélé. Nous avons la belle Sermon. Boya vraiment. Tous ces pays ensemble. Tout ça clôture. Il y a ma maman. Ma maman au bazar est massivée. Les femmes fortes. Voilà, surtout vous les mamans fortes. Donc maman, ne viens pas seule. Accompagnez toujours circonstancié de manière. Papa est à côté. Papa à côté, ma vie, papa n'a oublié la rumba, émancipation de la femme. À l'occasion, il y a maman, la biso Karine Pala, salut, honneur de maman, il y a le moni, la maman et puis la tesor, et bébé, beaucoup de femmes. Sabino, comment maman doit être dans la société. Boya et Bélé. Dans le musée national. À partir il y a 15h, 22h, karaoke, il y a ma femme comédienne. Boya et Bélé. Participation les amis. Vous faites quelque chose pour aussi faire ma campagne. En tout cas, normal $20. VIP $35. Mais pour ça, consommation, première consommation d'aller gratuite. Oh, il y a cette occasion à ne pas rater. Vous avez un comédienne. Et, parce qu'il y a des sables. Et Zala. Mais la karaoke, et Zala. Vous avez vu. Le 1er avril, vraiment, ce qui est le 1er avril, on va poster les poissons d'avril, mais le 1er avril, les aladés pour la vérité. Donc le 1er avril, les poissons, les aladés, antilope d'avril, vous serez là, antilope d'avril, donc tout ce là, pour pouvoir ma karaoke, ça sera chaud. Révélation. Et qui pense à grandir. Les poissons a grandi. Où sont les victorieux? Révélation. Un passé effacé, tu as effacé les erreurs de mon passé. Non, je n'étais pas prêt, tu m'as choisi, pourtant je ne suis pas parfait. Je n'imaginais jamais être aimé autant. Chaque jour tu renouvelles ta bonté sur moi, donc je suis super content. Papa tu m'aimes depuis l'enfance. Bolingo na elango si motema nanga. Tu n'as pas tenu compte de toutes mes offenses. Alingi na lata yo lokole lamba. Nafungoli motema ya kokota ya. Esi yo kiti ya kayovanda. Amoureux, je suis amoureux de toi, amoureux. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire.
contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino bato boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.